okota na ba bêtise ya batute OK azoluka vina na internet batu batala ye succès baluka ngo na sima batute pe succès baluka ngo na sima ba weite comprendre moué il faut qu'on respecte comprendre qu'on respecte moué tant boluka succès ndeti na yoke uto tanga nga komonde ko ken piano ngana osenga na ken piano ken omoni lelo ba loi na poto changer comprendre et sengi il faut baper son mukanda il faut ça un bagage intellectuel na préférer landa tabacour landa ba formation na poto wa ozwa moi bagage comprendre oye bata ko tanga oye bata ko koma komba bana na o ezala te ke lelo oyebi ke lelo na France c'est comme bongo donc faut baper son mukanda quand même faut au passer na collège na osenga pena na ken piana yekola pena donc joa moi ma formation yekola ko komata kombo et ozala bien ke ovanda o kenda obanda do vina yo donc au millet ça donc vinoka ko loba ko finga to yebani biso tozana te pona rolanda mutu na vandika boy bando tanganga ken piana yemoko no na vina non vina ya zano stabilité donc bona vie abatu boy oza stable neni aibi ko lobate donc maramutu normal donc nazana te pona kota na bani mais na osenga na etake ndeko na mobali na osenga na azwa lelo na pote ko mfozo mukanda faut passer même na collège oye baté loko moko sale loko moko oye ba koza quelqu'un peut aller na mukanda 10 ans ya ngunda eza problème te aza na mukanda te ngetalinga te ngana il suffit nzambe asala o akosala nzamba fongola makambo na yaka na sali 4 jours na poto na zone Kinshasa na minute okeni mambo ezoleka na vie na bango ayebite mengale msu naza semaine o lemsu lobi pe omoninga na Kinshasa yango les important oui olelo zo mukanda na yango na me bit ya likambo ngalelo nde na yebe na bit na objectif na yaki mission de service soki mission na ngesili na zongi na mboka na ngai naza responsable naza stable famille na ngezawa bazo vivre bien mais yo ken pia na lemsusu vie na yo ezana stabilité lemso za na ndakute yo morona nous lemsu par exemple ko brosser oyebi no persoda ne ro brosser mon côté donc ça veut dire soto vandi bouton de tanga ba komba banke OK nazo sala ya musala te alors que naza le roi ba vache blé ba blue cow ebi blue cow ba vache blé ba ngomba blé donc tara réflexion yo lelo so apeso ngomba couleur bleu au lait. Mais comment on a ndeko la biso a dit c'est type partout na banganda na Saint-Denis partout so ke na gare du Nord ko ba jiba za faut chanter o bien na nganda donc muto de azolo bana nganda ba give me po mutu ndeti na nganda po kinde na eloko moko boyo bando critiquer mutu donc c'est quoi give me wana besoin même sur que ba peso mo koka lemso kuti bouteille moi ba sera na litier litier mais bango so tellement litier bazana marambo moi ba ya boezate donc fa ya kala mama sola lukuta po a distraire bino atsa moi mesure whisky po te za passer c'est pas facile poto un vrai moi na poto akindaka kayu azoluka un vrai moi na poto azate mutazo traîner o tu ba bimwana boyega papa Chira le kaka lobaka ke mwana mutu na musique azalaka te ba nyonso na ce sont les travailleurs na ba collaborateurs batu ekenda ba polémique mais lelo batu ba ko comprendre que na musique mwana mutu ate alobaka ke mwana na bana na eza ba junior piana ba daida ba bajo omban ba soraya batu batsango polémique mais lelo batu ba ko comprendre que na musique mwana mutu ate na banzela na biso netoye boyebi ke elingi salma déjà avant mais c'est plein ba bi place na za mukeshi ba obuka ngo papa Chéri azane musicien ye kombo na eza koyemba ya yaka ayembi asali musala na yebo pesi mbongo na ko préférer ndeti mama place eza mukie nini e wana foboluka producteur botune pourquoi yo kende ko so sala ya mukie to yebi ke ba fa na biso bana nzala ya BCB ja black
toyebi ke bana na biso lelo poto o bazana ba kokisi ba 18 ans o bazali ba mineur à l'époque on a ça fait moins plus de 15 ans papa chéri azobeta na poto te bani bango tu bana nzala mais le problème ezaki eza biso te papa chéri aza artiste papa chéri musique nem te lié saraye ya lié sara musique te toyebi ke lelo ba te belé pona robeta na poto awa mi belé ba teka mama pango belé ba teki ba mituka e belé ba simbisi ba defi wa mbongo na ba banque mais yes sikoyo ya lié sara musique te ya musique lié saraye. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nin. Ah, na banubele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. Moni ba mama ngo so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyezo la saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga fret aérienne. Esala ka dejo tous tinda na 3 pays d'Afrique centrale. Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba biro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel peno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi zo lula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Siko kwa koma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non!
mobali famo na oka kitoko famo na oka bébé siko po koma kitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele c'est rendez-vous bo comprendre donc awa kitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso oh modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France salon oyo boya soko uti partout même le 15 février tant au concert à Wera na Grand Arena batu nyonso ba sa suki ne awa batu bo uta ba par-ci par là bo su sa mutute côté moza na besoin kutanite tant au fandi ba piona te ya romela ba piona livre zotanga ba pesio na makambo nyonso si rendez-vous numéro ya ngwane bimi adresse ya ngwane bimi Sankara de Kunta ba sala ka batu ndenge nini au secours. Bonsoir chez vous, chers internautes. Vous êtes très nombreux à travers cette émission Baka Télévision, Image Pro. Tout ça, on a niveau à Poto, pendant 8000 km, pendant Moussala, tu es vacances, mais tu es Moussala, pendant que ça toujours que 2025, ils allaient aller à grâce et à vitesse. Nous avons quand même baillé bana, aux la maison, aux la boutique, aux la fête, parce que déjà quand la minute là-bas été, ils ont aussi déjà qu'il faut benga déjà pour que l'équipe m'a image pour les alliés pendant qu'on joue un reportage, pour ça la promotion la bino et mes capés koye bana. En tout cas, j'ai profité déjà à remercier Global Express, il y a Patrick Malavengi, nakati à Château Rouge, c'est la classe et la différence. Il est en partenariat avec Image Pro, il y a Fire Basket le boss. De quelque part. Alors je vous signale déjà qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. L'homme Kamba, l'homme qui a osé, il se prépare déjà pour accueillir Salvatore de la Patria au niveau de Belgique, parce que Belgique ils a tout fait tout flamme. Takiba forme, bango toza mobilisé, Ani Dembo, Tabou Fatou, Gisèle Zombe, bango tout baza mobilisé pour accueillir Wenge BCBG de Salvatore qui va jouer le 10 mai à Onakati en France, producteur Badive Foulampong. Merci à notre partenaire éternel, Kodeko Kokombouyi, Balobi, la taille qui compte quoi. Merci à Gabriel Chitende, le boss, qui nous suit tête Tenda et Maboko Bank de Pessio Bambo Tebele. Dans ce plateau, on va recevoir Patrick Kadogo Mayo. Il est le bras droit de Salvatore de la Patria, en même temps, l'homme qui contrôle bien les centres-villes au niveau de Gombe. Alors, Patrick Kadogo, le vrai de Salvatore, bonsoir. Babi Pacho RFI. Bienvenue à notre émission. Voilà, bonsoir, voilà, mon frère. Voilà, bienvenue à notre émission. Merci, ici, merci. Image Pro. Ça se passe bien ici en Europe. Talara Fire Basket. Donc, il y a Bana Bilengue, on a Banda Kin. Dans la Mambutu, Kota Lekaka, on monara Solissé Pessamar. Donc, Image Pro. Voilà. Alors, aujourd'hui, Patrick Kadogo, vous pouvez nous parler de votre parcours. Qui est Patrick Kadogo? Ouais, Patrick Kadogo, bino momoebi. Patrick Kadogo, parcours Zamoulaya. Bisoto bato penda. To bunda pour to zalabwe. Pour ça, le lot, to vendre ici la stabilité, ça que to meka. Mais grâce à Nkolo Nzambe, le lot, to sali moins de la mort. Donc, parcours pe amakasio yebi patu erefi. To bunda no ba guerre à 40-45. Il y a vie Patrick Kadogo na mamba bale, Entanda. Patrick Kadogo na mamba miziki, Patrick Kadogo partout na mamba événement, lelo moni na komisara Nzambe, lelo to formé biso to lokola ba icône, do ba légende na mamondo lelo na ya rapeke na ina poto mona soirée tel, mais biso to banda ba idéologie yobi à l'époque to ça ba solo la ba solo yo, ngai na ba Asia Gito ba Trésor Banza, les trio majesté ba reste péché mignon donc bah tout jeune d'Afrique mais lelo to chanza on dit donc to tikara ba print donc c'est ça quoi. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui nous suivent hein, nous sommes tout ça à Paris mais tout ça à Kinshasa. Toi na Paname na Mputu en France. Na Mputu 8000 km comme ici Manda quoi. Biso ben en Mputu donc comme ça on dit Simanda parce que lelo gloire à Dieu ba rêve na biso ya ba lo ba na vie faut y campiko. On moni à l'époque biso tozaki bato moko yebiti ona moi veno mo adjika biso to na rotika ka bato biso to koma lo ba transco ko accompagner ka bato na aéroport en Gilles et après ce que monike yeba ndo lela moi ma ya misu yo bo bandiko lela ndie matanga mais gloire à Dieu to yika ka mpiko toujours era discipline le lonzamba sali to loba ke soto ke ba poto to komona mais lelo to miko ya
tozozonga lelo to na famille na poto moi si bana bazawa donc ça va pas pareil. C'est des choses. Voilà, alors Patrick Kadogo, aujourd'hui, bras droit à Salvatore de la Patrie, c'est pas facile parce que Salvatore, c'est la classe, c'est la différence. Toujours. Oh, quand même, il est là, façonnant à Batubélé, il y a ça, mon Konzaba Wenge, à Salah Banzemba Danger, à Foula ba député, à Bimsa ba sénateur, à Bimsa ma Kambo Belé, maintenant, il y a un voyage, il y a Patrick Kadogo, au Bouyina, qu'on a vu sur Roger Ngando, c'est-à-dire quoi en fait? Bon, voyage, il y a un voyage, j'étais kaka, nenge, batutu, ba voyage, il y a une mission de service. Mission de service, objectif, il y a un premier, c'est là, il y a une Grèce. Na invitation, il y a son excellence, Madame l'ambassadeur, il y a Bisso ya Grèce, Micheline. Maman Micheline, Mata Dimouleba. Au moins, maman Oyo, Lelo, avant d'ici diplomatie na kati ya Grèce. Vous voyez que na Grèce, tout ça là qui plus de 20 ans, ambassade na Bisso Zaï Kounate, maman tant mo konzambo kapesa qui est confiance à Tinda qui est kuna même Lelo même na communauté na Bisso. Tu sais que na Kaleza qui ba Congolais bazaï ka lokola ba donc batumo ka boy mais grâce à maman Lelo pena communauté na Bisso eza na moi valeur. Eza na valeur maman pesi yango pena sens to yaki wana parce que maman lelo azolinga tombola mboka na biso na sur plan na makambo nyonso na niveau international na diplomatie sur plan culturel donc makambo nyonso wana nde maman décidaki ke aponaki o moko babengi Salvatore de la Patria na kombo ya papa chéri je vais bien na motopamba ke mokolo date oyo koya mikolo ezoya kala te mpona événement culturel oyo koleka na mboka na biso na mboka Grèce précisément na antenne nde mama abengaki tellement biso tozalaki bareprésentant ya Salvatore papa chéri atindaki biso na le directeur de cabinet na yo babengi na kombo ya Roger Ngando tokende koreprésente na mboka Grèce tokendaki wana mission ezalaki officielle bomonaki na bilili mpe bilili koleka. Nous aimons bien notre chef. Et puis, c'est pas facile aujourd'hui, surtout que le pays était vraiment enfoncé. Et nous avons compris qu'il a vraiment besoin de soutien. Et de telles occasions, c'est des occasions que nous pouvons aussi passer le message, pour dire qu'on en a de l'époux. Donc, ça se fait comme ça. Donc, encore une fois, merci. Donc, pour ces gros projets, on est déjà partout. Si Dieu voulant, on sera là au mois de mai pour exécuter le travail que vous avez confié. Je suis contente. Alors, conseillers, ils sont là. Si, comme je viens de le dire, ils n'ont pas vraiment des questions, mais je pense que vous allez parler de l'organisation. Et puis, la salle, vous allez parler de la salle, les lieux, comment organiser la chose. Mais ça sera une grande activité que nous aurons à organiser ici à Antenne. Pour marquer notre mandat. Mama pena yambaki biso
ake ezalaki bien même na famille restauration hôtel makamuto ezalaki kitoko donc tozotambola même na koto transport visite ezalaki ya bien baconseiller tomonaki ba Aristote Matadi ba Saint-Tiche et Matadi donc ba Chris donc ba Jonathan donc ba yambaki biso pe ndenge sengelaki donc makamuto elekaki kitoko donc mission biso elekaki kitoko nde tosengaki na mama tobite lokola toza na mwa 2-3 makambo kosa na mboka ya France nde mama pe apesa biso permission ke tokoki koya pe bakende kotika biso bakompagnie biso tina aéroport pe kozonga na biso tokozonga na nzela Grèce mpona kopesa mama Micheline au revoir. Merci. Alors Patrick Kadogo, vous allez quand même bras Salvatore de la patrie à Mokilizo Koningana, tout dans notre dossier, ils allaient vraiment sérieux parce que beaucoup de gens, fans, on a porté dans la tête chaque jour, réunion, on a vrai à Salvatore, on a outil Normandie, on a Liège. Na outil Lyon pour mobiliser parce que Jiba Robeta il me confirmer sur les assos que Jiba Koyawa parce que na lobby na limbi na zaki pe notamment sur na carte francophone en Allemagne pour nous sensibiliser bato pour arriver à Wenge BCBG à la niveau prototype tout seulement moqué est-ce que Joka muto a façonna JB Joka muto a sala que ya zala ki la famille a bien bakolo na carte Amsterdam JB Jiba banako banga ye Jiba zala ki soke le côté ya zala ki disait Joka moi la bonne vie yo en tant que muto fan na centre-ville expliquez-nous cela d'abord. Non biso moi na tokola na ngote moni mutu ta bomi mutu aluka a raison comprendre ba criminel kutunde autrement dernièrement ba osambisa ba kuluna na biso mais ba epena ba avocat toujours ba luka a raison omoni biso to na nzela wana te ndeti to ndolanda mamba Joka to nini Joka ezo engagé ayebi mais réalité mokilebi teke Joka nem tabimisa papa chéri sultani jibe piana boyebi histoire wenge ndenge papa chéri bundi pour le loko majibe oyazana ezapona Joka te mais en tête Joka azaki moko ya ba collaborateur moto ande ko participer à travailler na wenge BCBG tant que communicateur on prend les lois sur na bisoté nzamba batela enzela oyaza azamala c'est tout donc pas tuer fit rolanda ku bansela na te Joka nanani nanate c'est pas important. Alors comment la Grèce on dit ils ont na day hein tu coup fait les chef d'orchestre ou bengi Ségué Mignon avant la Ségué tu coup fait là qui moula la route qui États-Unis kufi Ségué Kolanda après on a vu ce jour les mains l'homme les bis encore au quand même les images te retient au calamingité mais pourquoi pas mort on a aussi un BCBG ba kufi ba ndoko biso baja de baja c'est dire quoi en fait. Non premièrement elo na rosenga na pesi mingi ba sincère condoléances to lembate po ba o ba kufi wana ba rozonga lisote do baza to perdre bato moro boye na vie OK toujours na pesi ba famille biologique ya ba tout tangi ba sincère condoléances pe ba famille musicale ko banda ba artiste o bana katsa wenge BCBG c'est pas facile que bozaki na bato o bozo partager na bango chambre ya kolia ya komela ke lelo baza sona bisote c'est triste mais volonté nzambe biso to ko contredire ngote nzambe ye muta na mopesi ye pe muta za ramozui donc to ko contredire volonté te gloire à Dieu nzamba zo lokumu esika bakei nzamba yamba bango ba ange baza toujours na bango c'est ça quoi. Na kosenga na ndeko na biso bazolanda biso besoin illustrer déjà image ya ndeko na biso Zulema à l'hôpital parce que papa il paraît que papa Cheras de la Zulema to la ndinde ko ken piana la Zulema yo to bi hôpital artiste otambola bien bato lobaki bino bato bolobaka to ba na bino to ko lobate surtout petit wana wa indexé pe na otanga ba komba ba yo ken piana yo songa na zuyo pe na mabu na ngabu yo la bini hein ala besoin na yo na yo petit mignon Abraham la joyeux vous comprenez ça sert à rien ça sert bandé un millier coco to tika bango il faut pas bata pour pas comprendre mon coup à 54 éternel mon berger babi même bato ba lo babo attendre koto bazana ba koto hôpital la boeta
Zulema ye moko azotambola. Document yango topresenté. Bomoni Zulema, malgré tous les réseaux sociaux, bolobi lobi belé, Zulema yeyo. Dans la droit et réponse, dans vos réponses, mais pas maintenant. Mais babi Zulema, moni standing, papa chéri, olobi nini na standing yo. Luxembourg, rien à dire. Dino bata souma lobin, pour souhaiter qu'il soit 10 ans. Étant dans Zambéla, ça vient le compter. Donc, papa chéri. Ah, toi, on a mon collègue, donc, parmi ma grand-mère hôpital. Français, l'anglais. Ah, toujours. Mais maman, madame Zulema, yonde sangwe tambolo les kay na ba réseaux sociaux. Si ko moni ko bimi. Ah, boloba nini pona papa chéri yo maman. Merci belé, tu vas merci Cité. Balobi lobito. Balobi lobito mais OK. Babi. Soit quand c'est mon toli, soit quand c'était théorie. Oyangala le koti banguna le komi solo bolo tina tipetoke. Aya donanga ye na suka wapi. To de la présence là. Toujours. Bon merci hein. En tout cas mon collègue tu comprendre. Ouais, ah sincère mon butu kitoko. Toujours. alobi alali aloti amoni lichette etelemi baye kokata Zulema tolandi ndeko Abraham oyo azalaki l'air aussi ya collaborateur ya wenge BCBG ya JB Mpiana auti kosala déclaration moko méchante tolandi même Mosaka na niveau États-Unis ou a déclenché message que ya kimelaki avant parce qu'à mon avis déjà il ba mort ezala na BCBG et comme nokola orchestre comme il y a ba mort. Vous en tant que bras droit Salvatore de la Patria bande ba ko la premièrement lo na osenga na olobaka ke omoni ba musu biso to ko kota na ba bêtise ya batute OK azoluka vina na internet batu batala ye succès baluka ngo na sima batute pe succès baluka ngo na sima ba weite comprendre muwei faut qu'on respecter comprendre qu'on respecte muwei tant boluka succès ndeti na yoke uto tanga nga komonde ko Ken Piana nga na osenga na Ken Piana Ken omoni lelo ba loi na poto changer. On comprend. Et sengi, il faut baper son mukanda, il faut un bagage intellectuel. Na préférer landa tabacour, landa ba formation, na poto wa ozo moi bagage. On comprend. Oye bata ko tanga, oye bata ko komba bana na o. Et ça la te que lelo, oye bi que lelo na France c'est comme ibongo. Ah donc faut baper son mukanda quand même faut au passer na collège. Na osenga pena na Ken Piana. Yekola pena donc zo moi ba formation yekola ko komata kombo et osala bien que o vanda o kenda o banda do vina yo donc o milati sa donc vinoka ko loba ko finga to yebani pas tu es fit to yebani na Ken Piana ko tazana ayebike o azo solo lane et ya Patrick Adogo ya black ça veut dire Ken Piana akena balado non banado ne mo tena binomo bomoni binomo bomoni donc ça veut dire biso to Rolanda te po ngapi ba biloko wana landa ka yango te na yoka ki kaka nde bato bazoloba mais balobi soko yebite luko tuna on comprend ki journaliste ngo ezalaka te ndenge ba ki journaliste ndenge ezalaka ke mutu to communiquer ka ye na ye abandi na parce que aucun na ken ndete te mais to yeba parce que lui il a dit et s'il n'a noté, à ça lui appelle. Il y a Zanzambe. Il y a Zanzambe. Il y a Keba. Il y a Zanzambe. Il y a Zanzambe. Il y a Zanzambe. Peut-être au monde arabe pasteur moral de Kakaloba qui sont Jiba Bimis album à Okufa. Mais si le papa chéra Zanfi, Akufa te pour aller.
Pardon. Donc ça veut dire que biso tozana te pona rolanda mutu na vandika boyo mando tanganga ken piana yemo no na vie na ye non vie na ye azana stabilité. Donc bona vie abatu boyo aza stable ndeni. Aibi ko lobate donc maramutu normal donc nazana te pona kota na bani mais na osenga na ye take ndeko na ye mobali na kosenga na ye azwa lelo na pote ko mfozo mukanda faut passer même na collège oye baté loko moko sala loko moko oye ba kozwa quelqu'un peut aller na mukanda à 10 ans ya ngunda eza problème te aza na mukanda te ngetalinga te ngana il suffit nzambe asala o akosala nzamba fongolela makamuna yaka na sali 4 jours na poto na zone Kinshasa na minute okeni mambo ezoleka na vie na bango ayebite mengale msu naza semaine o lemsu lobby pe omoninga na Kinshasa yango eza important oui olelo zo mukanda na yangunda mais bit ya likambo ngalelo nde na yebwe na bit na objectif na yaki mission de service soki mission na ngesili nazongi na mboka na ngai naza responsable naza stable famille na ngezawa bazo vivre bien mais yo ken pia na lemsusu vie na yo eza na stabilité lemsusu za na ndakute yo morona nous l'aime sous par exemple ko brosser oyebi non persoda ne o brosser mon côté donc ça veut dire soto vandi bouton de tanga ba komba bankeni biso te ya biso miso te nango information et les cadeaux passer message na ba mélomane na ba fanatique ya wenge BCBG ba oni nezoya liboso na biso c'est ça quoi. Bana BCBG Bolandi Patrick Adogo le week-end pe na soma pepsoda to ça les faux. Non, c'est ça. Mais yo tango zolo babo. Pourquoi vous ne pas ça la réponse est la somme. Non. Hier on ça la réponse la nini. Na mokili banda kenya banda na vie na et na lelo to ande morte pas match pas photo. Réponse à ni. Tonga na mata avion kenya za sogi na kitokimosi. Ngade na mataka ba avion nga na salaka. Ok, nazo saleza musala te. Alors que naza le roi ba vache blé ba blue cow. Et bi blue cow. Non. Ba vache blé ba ngomba blé. Donc tara réflexion. Yo lelo so appelle son ngomba couleur bleu au liango. Dans la cam. C'est ça. Alors Patrick Adego, vous êtes en Europe avec Wenge BCBG, Salvatore de la patrie, papa chéri. Pourquoi on dit la classe et la différence? Pour c'est la classe et la différence. Pourquoi papa chéri et quand il touche quelque chose ça vient de l'or? Parce que on moneta loba na bino pour les lobino ba journaliste bolo bangote à l'époque on a stade de marty pour batu ba beta na bango ba marty to wenge beta ba marty et beta stade de marty ba on va redémarrer mise en jour s'impose le lot moni le musique zongi le lot mututa komike na carrière na fa beta sala munene on va redémarrer parce que c'est selon ba bazolo ba que non le lot on a quitté paix qui te paie. Encore, Simbelo Kouana. Ayaki alobaki chacun se touche les coiffeurs, alobaki ozua puis attention ça va. Oh maman moi non se faut bino de bolobela ngo. Eza ba est vrai. Artiste azo créer biloko mais le lope na ba musicien musu bazo zongo ba komo lobango mais bazaka ba ignorant. Est-ce que vous confirmez que Salvatore de la patrie a différent avec les autres? Mukuzaba Wenge, Yemuta Fasona Wenge, c'est bon? Non, papa chéri aza oyaza. Aza oyazali. Père Ozalaka oyaza. Il a changé te. Mais bah ça la campagne avec JB na wera ba comme une affaire comme époque ba ndeko na biso Fali comme époque ba ndeko na biso Ferré héritier Fabregas tout ça selon yo koloba. Non ba ndeko na biso bazo sa musala bango malamu ba bi faut apprécier l'homme à son époque l'incapacité condamnable. To boité mais bino génération wenge sili sara ba papa na biso ba papa wembate on comprend wenge sili sara ba papa tabule ite et si ça ba papa lutumba te on comprend bango oya bango sila ka jonzamba benga bango do bino boluka bo si ça va tourner parce que bon il fallait kati kovo ba tout ba kati kovo. Non, c'est ça, as artiste congolais, ça makamoune bien, c'est ça. Mais papa chéri, nana et longo na wenge ensemble. Na bandeko na ye ba frère na ye lelo ba légende.
lelo bango ba mais ma charge à musique lelo démontrer les gens dans quoi parce que beaucoup de gens ils parlent ils disent que bango si basali 10 ans c'est fini maintenant il faut de fali mais lelo tangelanga na mamuto zolo batangelanga lelo générique ni eleki zebuka tokozo lokola nzembo fali ngana tangi nanga komba batute na yawa ngana eko passer message mais tangelanga sko yom to bandiango dans stango bandiango c'est quoi ba répondre tangelanga lelo même batu bazotala biso na l'écran tangelanga générique nini oyo na minute eleki zebuka oyebi krio sulutani ye yoyebi sali combien de temps ça fait 10 ans plus de 10 ans mais il le beta papa chéri yo lelo bato eza génération à génération ko banda na bana 3 ans matati na ba papa ya na 3e âge bango to eza so lelo zo beta ba matali likola ba kiti siko tangilanga lelo na mambubo loba ya générique nini o eleki zebuka cri nini o eleki sulutani yeyo ya fusée de guerre tangelanga animateur nini o lelo s'impose ça mam roi j'entamisini tout ça la boloké bazé belé tout ça la ba animateur nyoso ambulance azali tout ça ambulance na pese mbote wana frère s'il te plaît donc il y a une polémique donc c'est normal bazali basala musana bango malamu bana kombo bazobinisa mais tangelanga lelo na makambu nde ba opesela makambu. Mais j'entends ici chef d'état-major. Lelo, même quand dans la génération, ils ont dit que Babil Baza, Baseleo Baza, Banimateur Bele Baza, na ba jeune, ba massa na biso, o bazo bima, ba leki na biso, ba robima lelo. Mais ils ont moussala. Ils ont dit que par exemple, que pas tuer refi na minute, ces époques qui naïe, ils ont dit que pas tuer refi, par exemple, que ba journaliste nyoso baza te leo na Congo baza na bango ba grand baza banani baza mais époque na yo mais balobi ba koti 6 mois histoire moko basali bazo menga papa chéra me mabat na poto te ba fali bazo mabat na poto kichazo mabat na poto basali moi wa bengi club s'il te plaît na kati yote ngana zapi wala poto te me bali ba communiquer s'il te plaît na zawapi au en France na un objectif na musala te bien sûr mais ce qu'on yo même oui to pesi dans bateau ba oyena poto o ba la sabiso ba visa ba 5 ans l'aime soit en adresse cité en poto ngana na adresse toujours Alexis na visa 5 ans ngai ndeko j'ai les choses na visa 5 ans wana bien pona bango au moins ko tangela nga ba kombo ya batute ke lo ba griffe on bon ndeto solo ano mo so to tanga to ba griffe to tanga nga lati la coste yo lati Givenchy nanani nana to tanga ba komba batute ndeti ke lelo to pesa bango batu muso mona lali na ye to yeko la musaye pour lelo ba droit de réponse comment na téléphone muto azwani na ndako neka to na toilette moko boye ezaka kitoko bo asali afingi na ye loko finga e koma na ngolo roi bonjour ngana na nzela wana te mais na yebisi yo tangelanga batu nyoso balakisa ba visa ba 5 ans nana ngo visa 5 PC fouya bien fouya bien ezala ngo te mais nga na ye nga lemso na visa na nga 2 jours na ye na respecter au moins mundele kota zabu tano zozonga mundele azana esengo donc les gens ont besoin de 50 personnes qui na bango poto on peut sanga mbaramoko on peut sanga visa pour ils ont contre la ici on va mettre na poto non naza contre été les loto tika ko mema batu na poto les loto yeba ki ba papa chéri à l'époque ba Bexi papa chéri ya na avion mobimba avion mobimba concert à Bexi avec Cardozo Mwamba ayana avion mobimba ke bazui penda ke bato avion mobimba et outi Air France et outi ki chasse memi bato ti na poto mambo na bolobela ngote mambo sikeza na ngote nyo seza na ngora ya kala. Mais comment on a ndeko la biso a dit c'est type partout na banganda na Saint-Denis partout so ke na gare du Nord ko ba jibaza faut chanter olobero bien na nganda donc muto de azolo bana nganda ba give me pour mutu ndeti na nganda
pour kinde na eloko moko boyo bando critiquer mutu donc c'est qu'on give me on a besoin de monsieur qui va payer moi coca lemso kuti bouteille moi va sera na litier mais bon on se tellement litier bazana marambo moi ba ya boezate donc fa ya kala mama sola lukuta po a distraire bino atsa moi mesure whisky pour tes apasiens c'est pas facile. Ouais, poto un vrai moi na poto akindaka kayu azoluka. Un vrai moi na poto azate mutazo traîner. Il y a une émission na batutu moi to ngande na boy par exemple na visa na 2 jours. Mais na émission na zuma fait des missions na mama Deborah ma pesika za na ndaku ACP la ebi keto na epi na tigeli mo loko bana blessing na gishasa mo na blessing mo loko le Christa bébé Christa nenga zape bo ebi ke papa yendo kende moi shopping moi 4 5 basket ekoti ma mutu kitoko mais bato bazo ba 5 ans et belé ba traîner aku lemso za na 1 euro to somba coca. Mais Patrick, est-ce que tu me répondre à Bisso? Parce que a trop vite. Dernièrement, tu as dit que Komoko, ça allait quand même payer Kadogo no la yo. Tenga Patrick Kadogo. Tu es parce que j'ai que Nagara, Nengoala. Ouais. Azalakawa, ko critiquer ba musicien, ba JB, ba Wera, ba héritier, ba tout nyos ko critiquer ko comme ça fali. Et après nous avons raté, côté l'empire. Bah même lié à poto pas. Bah quand petit, ouais moi on ça la une bande gawana. Et après bah sali ba musique na bango, après quelques mois na moni a changé langage ko zonga na. Dernièrement ayaki à Paris pour zonga ba botoli sur passeport, il paraît na habité. C'est à vérifier. Moi il a confirmé ça parce que les dossiers na moi na la langue ba service ça quitté. Ndeko nani? Ndeko Yorobo. Oh Yorobo, l'artiste. Mais na Yorobo, wa mutu na nga wa masala. Yorobo ça qui moi vidéo à 5 héritiers pardon, à 5 bandoto à 5. Mais c'est bien, tant à reconnaître ma benaï. Pourquoi pardon et ba ne blesser bato? C'est sa question. Bon, à 5 pardon. Ba boy même ko ka pardon ya 5 bandeko ba composer les ba ben sous plan B. Il paraît dans son mutu moko na niveau aéroport. Botolier ou bengi identité naïe ou ils ont infraction grave même dans la justice à se retrouver quand on moyen en la ville parisienne et à l'été yo en tant que ndeko na monaka alela ki mingi pembe na binoti aki papa chekazo lela ba récupérer passeport ou ils ont un service dans niveau aéroport pour permettre à ça la course attaque na vision pour qu'en Afrique moyen qui les até pour comme bloquer comme limiter ba lobi naïe qui azali soda azana to ate akobima na mboka mais elle avec une orchestre fali makamalo to okaki yangote yoko bani na take professionnel bon ngai etake ndengo lobi boy yoko baza frère nanga makam vie privée na epi nanga na ebi yangote comprendre on a ebi ke azan ndeko na pasane ba moment mo pe ya passe pe na bisengo baza bato to bundi na bango lelo ensemble lelo na sepela rande na omona Yorobo aza na car na ye aza responsable comprendre mambo etalo visa o baboto lingana ko kota na terrain wana te na za te pona o loba mamba terrain wana objectif yanga on pas ton mission na yela qui est important na pesa na éclairci ba fanatique ya bon chic bon genre eta que wenge BCBG na pesa mo information to pesa mo compte randi ya na mambo obiso to kendaki pe na mission au sala do ba mambo na o ba botola ki ba na o ba biloko wana fo ndo tuna kaka ba tu oyo bazana domaine wana on bon domaine nani waza danger talanga boye na ke poto nini biso to lobela biloko wana te. Oui, lelo bato romaka ko agange lipoto agange bo selemba bongo ba matadi lelo na minito lelo photo andolobela kama lelo mboka na biso zo occupé na ba Rwandais mboka za occupé to kota ngona na nini lelo Congo lelo mboka lelo makambo mingi photo pacho yo yebi yo lelo na mona ko partout même na ba politique na ma mobile. On va en parler. C'est très important. Lelo bande konabiso bazo kufa na est. Bien sûr. Bande konabiso lelo est.
lelo bandeko na biso baozanga le biso courant na mai bana bazokufa basi bazoviole bango makambo tokoba nobetaka yango wana tokoba nobetaka te bamakambo kaka bafutilité nyonso wana eza bafutilité parce que tomoni tokomokeleka na tokeleka lelo nga na mwana ntango lelo ntango moto esala makambo charge lelo bamiyibi bakota lelo na badeputation baya boye bapesa bambongo lelo ata député moko te ezala provincial ezala national bazolobela ntango tala kimbati ekende eza nzela eza te tokolobela on va parler ça bafutilité wana masolo ndenge ezokende balobi bango baza numéro 1 baza danger chez bango c'est la classe la différence danger roi die baseke danger yo te confirmer biso tout puissant die baseke babi papa chéri aza musicien sans trophée tonanga nini Patrick Adoga ina poto est-ce que staff ajibe soutenir rien mais ngam nazala ba vena nga ba papito kindudi nazala ba vena nga ba Bruno Matadi nazala équipe mo ba mama wiva nazala talaka donc mobola ko ya raté nani die baseke très fort nde na yebo apesinga séjour atinde pa Max Poutine abike zoana très fort ba Don Pablo ndenge ya rana shopping yake akoti yo Kenzo akoti yo Adidas akoti yo nini wana batute basa batuko comprendre donc biso tozana te ke na yebo bandomo na nga Patrick Adogo na komo traîner na banzela na banganda te nga na oya nganda soit na ze invité nga ndenge kala mingi te to kende dîner na ve na biso kindudi ya kindu donc na mona kindudi na mona choisi matata Iram, miko na obenge big boss. Moutana bilanga bandako, asoma andako chaque semaine. Dans tout BCBG. Bon chic. Alors, bandeko bozola dabiso, bogolimbi sa moi mon question na to kenaka dogo na moi chaud. Tout ces là-bas, tous on te parler pour te soigner image. Mais tout le bateau solo la maman. Te solo maman na nzela. Ba jibela wa ba sala le côté. Et comme ils sont 5e génération de bango ba yeko tombola Congo. Mais na yebisio le Congo. Est-ce que artiste leader sans trophée? Bon trophée zani. Trophée ba sala nga no pe to rosa lo mo to sali pe trophée total pe mission na biso nani. Mutu na biso nani fire basket voilà to pe so nini. Après trophée on est sala. Papa chéri, on va défiler ça en France, on va inviter à Kété, mais on va inviter artistes. Défiler. On va défiler à mode, à Bilamba, tout ça. Papa chéri, ça mannequin. Il y a Sombak, à côté légal à Sombi. On va m'amener au soin. Le lopacho, il ne faut pas toquer dans la polémique. Oh, tout va bimioana. Boyega, papa chéri, les kaka, l'oba, qui moi, na moutou la musique, à Zalarate. Bagnon, ce sont les travailleurs. Na ba collaborateur batu ekenda ba polémique mais lelo batu ba ko comprendre que na musique moi na muto ate alors ba ki moi na bana na eza ba junior piana ba daida ba bajo omban ba soraya batu ba tsango polémique mais lelo batu ba ko comprendre que na musique moi na muto ate. Vous comprenez? Les lots, les jeunes, ils ma félicitation. Pour papa chéri, yaka wenge yaka série, tout ba saiko ils ont régné, langa star, papa, vive la musique, maman, belé. Est-ce que vous pouvez nous parler à Satika histoire dans beaucoup? Histoire, ils ont belé. Est-ce que tu rôle la mamba histoire? Est-ce que tu rôle la mamba histoire? Mutu les lors critiquer les msuki bon na teka na génération wenge mobimba wenge tout ensemble ko bandana papa chéri Didier Masela Blaise Boula Weranson banani tangilanga ke lelo makambo bango basali ko banda tan bazalaka ensemble nande lelo bakabona ka mutu akomi na société nae ka lelo banda ba Holanda ngo est-ce que Aza légende, Aza monument et musique congolaise. Est-ce que maman Rose Salam la Wenge BCBG, c'est là batapoto, na bande comme sous basali campagne contre Salvatore, on ne comme qu'on va redémarrer, il y a un faut bande batapoto no kufa na Wenge BCBG pour que c'est matali sous selon vous. Bon, tant muto lo bali kamunae, muto aye lobby mensonge.
moto aye azoloba makambo azo maîtriser te moto alinga koma na kalikila nzambe pourtant lelo tozalaka boye oyo eyelaka biso nzambe kaka moto ayebaka ngo est-ce que moto abongo mpe tokokipe Patika, donc on confirme que bon, tout ça la France parce que ah, vérité, tout ça pour ça la peau qui tombe ça culture na biso. Beaucoup de gens ils disent en pile de mal, au Jibagoya pototé parce qu'il y a une interdiction il y a moi en tout cas la France Jibagotate. Ta marambo beta. Biso pe to vanda boy to no beta ba maramwana. Banado. Na yo pe patcho yo okota na banado te po batu balobaki. Aoya no objectif. Aoya te ka po batu amoni ke ya epoto. Aoya no objectif. Comprendre? Yo wando beta manino wana te ba masolo tato la musa batu te lobi bando sala ba analyse na bango ba zu téléphone atie na toilette sa batu ando sala ba analyse. Alors bande bozo na biso na lingina na sfenga na bino. Vous avez suivi Patrick Kadogo. Il est toujours scientifique au milieu du village. Il n'aime pas que Bossali image à Salvatore parce qu'il a un peu ça bengi moto mpamba. Bolandi Patrick Kadogo. T'as sigo que venanga kindu dinenga zana. Autant que le big boss choisit ma tata ne bazana. Ba omona sigo que yo ongo sali kombo ya mutu mona mutu na bango moko boy o bango bazwa de so ba otala ba compter na premier niveau. Omona ba ve wana ba pèse le monde d'ordre. Alors bande ko tozo landa biso na lingi botika o ba bengi ko sala campagne ya pour déstabiliser Salvatore de la patrie parce qu'a benga mutu pamba. Ozwa nini pour salir image à mukolo. Pourquoi oza na haine wana pour salir mukolo oyo asala ba chef d'œuvre. Bato bazala ba difficulté tout le monde na ba témoignage na ba église ko pesa ba don ba patel tibé na bande la pesa sans chaise. Asombe tumbelo ya nzambe apesi ba don ba belebele. Mais yo ba pesi mbongo osali mo ekiri na bino pour parler des mensonges. Ils ont mal à monter, tout changé. Les lots, ils voient rien. Bah, comme ils riches. Gaou, moi j'ai rencontré Gaou. Dans la Champs-Élysées, quand la photo. Ah oui, tout ça, c'est une journée qui tire. Mais je suis en photo dans la Champs-Élysées. T'as là-bas, tu vas y aller. Bah, aussi, c'est un autographe, aussi, un contrat pour musique. Pourquoi Bisso, vous avez un sali, bah, icône. Bah, tu vas bêter à stade de Marté. Bateau ma biso yo to kena ba aéroport mu kula yate to lala même na aéroport polo babi bato ba bimisa bateau et uta na maye bima na mokili fela so fafa longa agi ayebi asa na Londres bato ba retourna tourner zo bateau na on attrape na biso lelo ko retourner na ko lelo bateau mari azaka directeur na onatra to kena ozwa bateau kuna et puis na mokili Titanic alors et yati na kati ya MCT na ba famille kabwana pour la BCBG. Ça veut dire que Mukulu, Aza Muto Azali légende. Aza monument. Pacho, na kati yote, au monde tu viens na ngai na kati ya Lyon na PCP wa Mbote. Viens na nga Aisha Bikilaki. On Motopamba. Potaka mibenga Motopamba. Donc viens na nga Aisha Bikilaki. Les grands gérants ayoka siko ke bateau bazo kitisa ba œuvre au Salvatore au marambo bango ba Salvatore asala oui ba arobo mayo bango ba sala blague te bango pende age ba benga Kadogo sala boy non ba biloko wana il faut pas tout landa ngo comprendre ça veut dire que confirmer que ndeko la biso tisha dipotipo azane mutabar na lobby kombo nozotanga en tout cas respect ngana respectera bato ngana été pona ko critiquer to ko sala bato ndeti nga personnellement na bien ngote comprendre boye na mona été comprendre na sape na tante na ya na lobby na yo soko moni mutu a critiquer bato na banganda baza bato ba MP de whisky neo ndeko na biso héritier ayemba MP de whisky au côté na bar mongo sombe zate fo ya na lisolo na peseleng est-ce que mutozo tanga aza musicien il y a un leader alors que c'est ayemba nini acheter ah bon
Valdir va se faire la photo. Alors, c'est samedi. Bon, ça, on a tellement ébélé. Alors, au sein de la négociation, il y a bon, c'est la biso, image, il y a une négociation sur les papas, mon amour, du sous-dengue, mon coulou, à ce qui en charge. Le big, le boss fire basket. Alors, Jaffa, Nzoka, on va essayer Mbotebele, Alex Fawazi, Mbotebele, Alex Fawazi, Mundela Talo. Fordi Yav, on va essayer Mbotebele. Manike Mbotebele. Edi Bolondo, on a biso. Merci na Manike. Edi Bolondo. Edi Bolondo Ndala. Ndala, voilà. Alors, j'ai salué Gabriel Titenda, les boss. La vie t'appartient. Le président Gabriel Titenda. Autrement dit, il y a Gabi. Faut bien okay. Et Patrick Kassenda, par le code minier. Kassenda. Des fois, Patrick Kassenda. Et merci vraiment à la bande de Belé, Mathieu Mbumba, l'administrateur à la Bisso. Merci à Eddie Kamina, des dinosaures qui nous suivent aux États-Unis. Et ça pizardé Eva Chimanga, Nakati à San Francisco, le président. Kati Wabela Zepegendo, agence tout risqué. En direct dans Katia France. Merci à Willy Sion, à Mali de Bangala. Alors, Patrick Kadogo, qui est Nasuka Mokolalelo. Alors, est-ce que ça confirme que Salvatore qui va jouer le 10 mai ici en France? Ouais, ça parmi Nabanzela, Nabiso de Letoye. Boyebi qui est Salma déjà avant, mais c'est plein. Place les amis, Papa chéri, Azane musicien. Ye kombo na eza koyemba ya yaka ayembi asali musala na yebo pesi mbongo na ko préférer ndeti mama mbu place eza mukie nini e wana fo boluka producteur botune pourquoi yo kende ko so sala ya mukie to yebi ke ba fa na biso bana nzala ya BCB ja blackité to yebi ke bana na biso lelo apoto o bazana ba kokisi ba 18 ans o bazana ba mineur à l'époque on a ça fait moins plus de 15 ans. Papa chéri azobeta na potote bani bango tu bananzala. Mais le problème est ça qui est bisoté. Papa chéri az artiste. Papa chéri musique n'aime te lier saraé. Il y a lié sara musique té. To yebi ke lelo bate belé pona robeta na poto mi belé bateka mama pango belé bateki ba mituka. Et belé ba simbisi ba defi wa mbongo na ba banque. Mais yes siko il y a lié sara musique té. Il y a musique lié saraé. Il y a producteur habitenga ni betelanga place boye montana nga bayokani contrat na bango esilia bendi kwa na ye ayeko sa musana Patikado est-ce que JB Piana ba mituka la kisaka et après quelques mois elimwe est-ce que il y a mukulu bezaka parce que ba leader rebelle au moment entendre na mugini après un mois deux mois elimwe est-ce que lelo papa chéri ndenga zana rolo bela pena mama mutuka Pacho. Voici. Papa chéri, nenga zana penda. Pona l'action kabino bino boina ba mitu kana bino a cher. Aza les scènes artistes ayaga tambola na IST lelo ba artiste nyoso balanda ba koma na ba IST. Si. Edi Bolondo ayebi ndala. On comprend. Njafa. Njoko ayebi. On comprend. Fordi ya ayebi. Basosi matata bayebi ya na lobi na oke makamwa to ko ndo lobela ngote lelo koma ba bonga na niveau na bango ba su batute ke asombi kamno boy ayo lobela on comprend d'après sur quand l'aime sous nouveau land cruiser na ba plus de 170 000 balles sona ba bilo na mino bo lo ba boni bo no tsa ba fantasy ba tarage na kosu et Lamborghini la fantasy yoka s'il te plaît te muto asombi Lamborghini ça bien pour na ye azo sepelisa nzoto na ye et aba détail et ça ba détail et aba détail lelo lem suke lelo die ba seke nenga zana mubola ko ya raté formule magique on va na ba ordi ba Mars Poutine de bazana ke ba mona to beta masola ba car espèce lelo photo bete la mingi ba palais to bete la ndendi bana ba ok ma solo mutu ka do bete est-ce que JB Penazana ba œuvre
c'est que pas tu es fini bah c'est on a moi na muté que to au bunga mais yo ça journaliste yo ne faut informer bateau ba éviter yo no ça bateau faut éclaircir bateau que koto bo déconner c'est F bo lo belango F toto benga F tant mo F on est utawapi nam ta lobango liboso ça c'est ça JB Mpiana Salvatore de la patrie a lobelango par rapport à nini Naba Eve, ça là. Mais si vous avez un peu de Eve, parce que vous avez un peu de poule, vous avez un piano. Oui, c'est vraiment. Oh, par exemple, ton papa chéri, Eve, sur les cabines, vous avez un écran batterie, si la recharge, un écran électrique. Il faut que la batterie. Si on a une question, il faut quand même répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondre parce que vous avez ignorant. Ignorant quoi parce que moi je pose des questions. Non, yo mo ça ignorant pas. Au moins le répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Moi yo yebi. Yo yebi. Na no bete la suma sola evre. Mais na tunio o na yebi si yo kaka zebuka. Générique ni eleki zebuka. Yo za journaliste ya pona investigation. 207. Oya wana pona yo mtolobia. Bon pour la battre Hollande biso. Affaire à suivre, chers amis. Chers amis, affaire à suivre. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, chers amis. Il faut être modéré. Ici, nous sommes là pas pour les polémiques. Moi, je suis journaliste. C'est pour la polémique. Yo déjà. Parce qu'ils m'ont invité aujourd'hui. Yo déjà domaine de la polémique. Voilà. Alors, chers amis, Batouasso la biso tellement ébélé. Patrick Adou, on a kanda pour problème. Tena elo kanda teza omoni oyamba no batu. Na ba plateau, balobi na vie. Lepsu bateau yamba bango faso bayelaka. Omban. Mais nga na ye objectif finanga na ye na passé message. Ba détail ba futilité wana ya makamna biso to ba responsable. Voilà. Naza responsable, naza marié, naza père des enfants, naza na bana moi na azota na TV lelo bana potonde bazare azota la boy bo akutani ke papa na biso zo finga. Voilà, alors Patrick Adego, vous avez dit que Salvatore il a des productions ici en Europe. Tous en a production. Il y a beaucoup plusieurs. Tous en a plusieurs productions. Il y a on a eu pour nous informer. Bafan Nabiso, il y a BCBG, bon chic, bon ja, bon ça la calme. Oh, toyaki ko tambola na bangandate, toyaki musala, na directeur de cabinet mission oyo. Yé moko le patron orchestre atinda kibiso mission na biso yé tozala makambo ye belé ya kosala ezaka moko te boko mona be événement biso omoni biso tozala te photo sala ba stratégie belé keba na sa stratégie ko ya bozui chevi pamba on comprend est-ce que vous comptez mettre à sa défense. S'il te plaît, bisonde tout ça, papa, événement, les fans de BCBG, au moins de bateau, on a besoin d'atmosphère. De to beta atmosphère, de to ya to beta, ba production to ça, on a besoin combo ezake bonne musique. Ba mélomane na biso ba fanatique na biso ba yoka la bonne musique pas ba yoka ba ri biloba loba non biso eza la bonne musique nengo mona toke na Côte d'Ivoire ba ivoirien ba sepeli ba yoki la bonne musique ba biki papa chéri yepena aza au top. Est-ce que les billets tu combien concert le 10 mai parce que ba bazo là-bas tout na ba boss basé belé mais aux a billets concert ezaki 100 €. Ça continue toujours jusqu'à les 10 mai. Mais pour le moment, ça bon. Les autres, dans ton côté, na producteur, tu n'as pas sur bas détails non c'était parce que bibiso tu as na choc, tu as na mambo bende tu y, tu as na réunion technique. On va na coco de coco mbouyi. Ouais, la femme balobi. Dans les beaux gosses. Si. On va to kutana to zana Roger Ngandou, le directeur de cabinet à Salvatore, na le producteur Badivé, grand frère na Pesembo te to kutana to ça la réunion moro boye pour to bimiselo moro oyo. Directeur de cabinet a repé sa programme nyonso nenge sengeli mais nenge za boye toujours date ça maintenir to robeta
Tout ça, la production en Europe, tu as partout. Alors, bandeko balandi ya émission na biso mokola lelo to yambaki moko ya bras droit ya Wenge BCBG à Salvatore de la Patrie à comment on a Patrick Kadogo ou Azali quand même full au moulin. Il a même temps il était député Maleli il y a niveau il y a Nazagi député Eli Métriqué. Mais Maleli Eli Métriqué. C'est à vous de me dire, mais moi j'ai dit que vous étiez directeur député Maleli. Eli Métriqué n'a pas mauvais batata ba olinga rotika relève vite pas ba jeune to tambo biso talomoni balobaka mozu ya pasi ayebaka pasi ya baninga yo okoli na poto okoli na miliki okoli na ketchup okoli na milkshake mais yo ndenge nino oyeba pasi ya bato baza na panga oyebi panga panga na chango na kimbateke na buma si wa mbanza koto kene kote atera swamba na mokali Oban, yo pendo ye bien. Mais yo bon deto a mona kuna. Kuna na sirfoko na yebi ba soje ya ba kikimi na kenda to ko yo utiboy oye ba passe mais biso talaka ke lelo batu mbama ya nsanga lelo batu belé bamona ke Kadogo bayeba mu Kadogo aza mwana centre ville mais Kadogo uta ntangu aye ko coloniser centre ville a sala pe makamendi mama mais binga nkokila mais binga nkokila mumke mwana ntangu ngeme wa fait mais binga nini toujours c'est des choses kindoki voilà alors merci. C'est vraiment super. Vous défendez bien l'orchestre. N'a tenu ma question piège. Vous avez bien défendu Papa Chéri. Mais piège, voilà. Alors, Fordy Yav, qui nous suivent de quelque part. Djefa Nzok, PC Mbotebile, Gabriel Chitenda, les boss. Le président. Voilà, le président. Le président Gabriel Chitenda. Voilà. Le Yoka. Au moins, je pas tuer filles. Yango moni bate belé ba comprendre maramboute si babi mutu na mutu faut ça que na point yoga siko au mona rara salango comprendre hein président lo ba trotter mais faut que le président Gabriel Chitenda ya Gabi autrement dit le grand mini regarde qu'est-ce qu'on a ba na kasenda Patrick Kasenda yeyo après ça faut que ne siko yesiko yoka on va BCBG to pesa bino ba matière o yesko na les banquiers non mo bola ko ya raté Dieu baseke formule magique donc ye nenga zana donc soko kutani na ye a robeto mbata 5-0 ya kokutana Dieu baseke formule magique omoni ba Mars Poutine omoni Don Pablo omoni ba Clarikake omona batongo Clarikake donc omona classe et la différence na PC Mbote merci à Carlo Djemela bato basa ibili bazolanda biso. Alors je vous signale déjà que cette émission est en direct na Image Pro na collaboration avec Baka Télévision Obosani Kami Chitoko elle commandate yaza parmi pena qui ba décessor lobby pena na vienne na lito papa Cherayoki Kami Chitoko elle commandate. Voilà, alors je salue Jolie Maya la Masanga fois Lixon na Sarcel Betty Moulang Maman Laquette Claude Ngoma apporte Kokora Maurice Kabundi Chalai Chalachamba Choisi Matata Rit Mobe Jordan Mizo. Voilà, alors nous sommes arrivés à Souka Mokolalelo. Je vous signale que Salvatore de la Patrie qui va jouer les 10 mai en France 2025. Venez nombreux, achetez vos billets. C'est le producteur Badivé Foulampong. Alors j'ai fait déjà appel là-bas ma brigadier de Salvatore de la Patrie. Il y a Simon Dobasi, Léon Wangata, Guy Lumbuku à Bongo, Tokuta na Villeneuve Saint-Georges. Code de Combo, il y a une réunion stratégique, il y a une réunion générale. Patrick Siama. Donc, on va notable à Paris. Voilà, tout ça, la réunion, il y a un BCBG, il faut qu'on ait une directive et où tu pas le boss, Salvatore de la Patria, c'est la discipline, c'est la classe. Toujours. Et chaque dimanche, ils ont une ça, dans l'atmosphère.
Oui, c'est normal, c'est des choses. Parce que maintenant, ils ont oui, tu as un problème, tu as un camaro, un choc, moi, ils ont ma casse, tu perds des bateaux, c'est important, c'est pas facile qu'on perd le roi chef du gouvernement. On va bien combat ces games maniata, qu'on perd des Zulema, qu'on perd des Moulala, donc. Les lotos sont ça makambupo toko kinda akate kende à comprendre mais mezo zonga ndenge to beta nde to beta na atmosphère nde to beta na biso ma tourner na biso tout na Paris normal alors merci à Lumukamba azo sala débat production qu'on a à niveau à Belgique merci grand frère Lumukamba il a très bien wana ba yaya on a Blaise na PCP mbote belé bazana Lumukamba bon Hervé Mwanzana Jomoda tout ba mbote belé parce que vous voyez que bandeko bosola da biso tellement belé merci déjà na takiba forme Claude Pires de Brasse la communication Pires Tibas Tarmac merci na Eric Tola l'empereur bango tout bazay belé Chama Sunda ya Mireille il est cas bango tout bazay na biso on appelle moi le bala héritier Robert le 24 na dame de Paro on appelle moi le loba mais tara wata goga ya tembe wa mutu na ngati wana famille héritier za famille. Donc, dans le sabatou tout ba ebele, il est déjà raté. Moi na botos, moi na banga rababo, wa banga rabaya na ye, wa banga bandeko, ba grand frère na ye, héritier wata. Donc nayebi ke ba Dodi Shungu, nayebi ke ba Jis Mukenge, nayebi ke ba Trésor Banza, ba Asia Gito, ba Didomba la Parazuria, ba Chico Saint-Esprit, donc ba tebele ba Rosala. Tara wata. Maniki pe Rosala. Voilà. Wa mutu na eti. Merci. Alors Patrick Adoko ba mbote poto des anciens. Ba mbote so Nathalie na gauche, Nathalie na droite, Anthony Muzui. Golden Boy. Kindoke. Deux fois toi ni na mputu. Si. Les Golden Boy, na pesi ba tutu ba mbote o ba linga ngai. Mais sur ordre, il y a mission. D'autant on a pesi derrière les Golden Boy na repesa so mutu musumbote. Si. Alors je signale que Nazaraki na Champs-Élysées, Mamo code de combo ya sali na ebité. La taille qui trouble. On quand la Lamborghini Diaka. La taille qui trouble. La table la Paris. Ça veut dire que c'est la famille. Merci. Elle commandate. Voilà, des fois. Merci beaucoup de votre bataille avec Pébiso. Vous à Salvatore, vous êtes partout dans le monde. Beaucoup là, vrai, vous à la calme. Ezala ya kin, ezala mputu. Po biso mi goto benga ngo soute o Paris on to benga ngo mputu. Roger Emel après digital déjà Moussa les autres ma kitoko ba vrai boza na bino calme, toi on a besoin polémique té, toi on a besoin mamuto. Oh ya biso objectif na biso ezake la bonne musique. Est-ce que la mo fleuina za ndoko bien tangi monsieur. To comme la so. Yo mo bien. Nani? Yo mo yepi. Nani? Mais question non, yo mo za la réponse. Na mo fleuri. Question na yo mo za la réponse. Na pesi Fidaouz Mbote. Merci beaucoup, à très bientôt chers amis. Merci.